Bandeko na ngai ya Congo Kinshasa napesi bino mbote lisusu ngai ndeko wa bino papa Didier na epoto continuer susu masolo na biso omoni na video oyo tikoleka o nalobaki ke ya solo tosila kotelema po te toyeba kolibere mboka na biso tolobaki Nzambe apesi biso makasi wana atindeli biso Gédéon congolais oyo azali leader invisible jusque là pe na 300 personnes ba guerrier ya solo oyo bazali na ba secteur nyonso ya mboka na biso oyo etali économie sociale administration nyonso bango nyonso basili kozwa ba place esengeli to baki kokabola ngo na 30-30 tolobi te bazali 30-30 na chaque secteur na makambo etali pe ya solo religion et bazali wana moto na moto esengeli bakosala oyo esengeli tolobaki nango et lelo toza ko continuer puisque eza lokola mwana botami esengeli koyeba kolanda évolution na ye mwana koyeba kosimba ti azokola tout ça faut akeba pote apusa na malamu azo éducation malamu pe akoma mukolo asala makambo esengeli zaka ndenge mo pe lokola mission na biso e esili kozala oyo Nzamba apesi biso ke tokozala ba victorieux soki tosali ndenge ya lingili donc tolanda ba norme na ye ndenge Gédéon alandaki na mokanda ya Bilombe 7-7 to juge 7-7 ndenge tomeke kolimbola moke na video oyo lekaki yo ndeko oyo aussi koyeba kotala yango te tala yango alors ngai awa na kosala kaka nini fonction na ngai naloba na part na ngai pe ya moko ya ba 300 wana ya koyeba kopesa ngo koyeba kotala ndenge makambo ezali kokende yo pe pa aussi kozala Nzambe asunga yo pe osala oyo esengeli kosala pona to libérer mboka na biso ndeko na ngai mais na mona nyonso tobondela moke pote sans prière eloko moka malongo kosala mate tobondeli na kombo na Yesu Masiya mokonzi na nyonso kolo topamboli yo tokumisi yo na komba kitoko mwana na Yesu Masiya tika tobatela biso lisusu lelo papa merci na opportunité oyo tukopesa ngai lisusu kolo pote ya solo na lebala libota na yo bana Congo na ba difficulté basili kozala na yango tika te yo sunga bana na yo kolo talanga mombu na yo na koyeba kopesa susu message oyo nkolo na bikamwa zala na ngai papa ezala ngai te kasi molimo santu azwa place pe ayeba kolobela libota ya bana na ye Nzambe na lola merci na nyonso ndeko pe nyonso akoyoka yango tika te ya solo akokisa posa na yo nkolo acha na misala pote victoire oyo talisaki biso kolo ezwa place na bomoi na biso nkolo topesi nyonso na maboko na yo papa na kombo na mwana na Yesu Masiya pe tolobi amen ndeko na ngai ndenge tolobi boye ya solo tobandi bemission oyo esengeli ke tokende malembe ti topusana tolobi likambo me kasi fo tosala suivi na yango oyo ezali kaka suivi oloba te ye papa Didier yango bandisi makambo azoloba te nalobaki na bino mpona mboka en tout cas il faut komipesa bandeko wana ba 300 personnes na kati na mokanda ya juge 7-7 bazalaki ba oyo bazalaki déterminé yango Nzambe amonaki mitema na bango alobi te bino esengeli bosala mosala oyo esengeli basusu wana bazalaki mwa keba donc ba image wana komela mai na maboko komela mai ofukami olali penza mobimazomela ndenge basusu bamelaki balali penza bakomela yango penza vraiment na soif bazalaki nango eza kotalisa tia solo bamosusu bazowelela kaka oyo esengeli bakoyamba nyonso ozomona aloba oyo bazalaki na mpanzi wana oyo 300 personnes Nzambe aponi amoni bango ke baza déterminé bazala kondima makasi na makambo oyo esengeli basala yango moni tango bakendaki na Gédéon tango balobi na bango boye baza ko comprendre normalement puis baza kolanda bazalaki obéissant na parole ya Nzambe na mitindo Gédéon bande kopesa banaye kondima yango pe elongo ezalaki yango biso esengeli to bakoyeba kotambola elongo na mwana oyo asili koyeba kobota basali que projet ya victoire na biso Nzamba bongisi esengeli to landa nango malembe toyeba kotalisa bandeko nini esengeli pona biso pote tokoma na kati na elonga wana po monguna nazoloba tango nyonso aza tellement risé napesaki mwa parti muke pona kolobake na mopanzi wana ake kosomba bectare
pote azwa place etendamo ya esika kovanda prétendant peut-être à la bilanga bi basala mo basala soki ba production moko boy mais non suka na bango ezaka poni ni ba ko pénétrer na mboko na biso puisque ça facile na yo voisin au kota que mutu aza musika donc faut s'approcher plus à mon que entrer et que encore plus facile na côté wana yango wana donc yango to fungola miso zibula mwenso ndengla ba zibula miso zibula miso mwena kikongo petala eza mo ke passe oh là 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 Zamba osungara kikongo kivanda. C'est dit que tout fungola miso, hein, président la miso kala. Alors wana miso ke miso faut tous à la miso ga. Congolais faut à la miso ga. Fungola miso na yo po munguna asakana na yote. Yango lelo yo toza koloba ndenge ni tokoki kovolie yango na ma situation de circonstance. Alors tokotanga rapidement pour la ligne vidéo, j'aurai moi pas plus de 20 minutes pour permettre de bandeko. Ce souper ba bakotala. Ce que l'équipe mingi babe. Donc na osala sala mo ba mikuse mais en tout cas bo le mbanga tende ko na bino. Maloba oyo nzamba zo tanga na lali pete mais chaque fois zo tel sanga makambe belé zoya donc monsieur nazo koma. Donc eza penza période mo malamu nzamba sunga biso asunga pende ko moko oyo nzamba ko révéler sur makambo pote mboka na biso ezala libéré ndenge na lobaki moto la moto asala mosala na ye oyo aza militaire asala mosala na ye oyo aza pasteur aza sœur aza prophétesse aza prophète sala mosala na yo ndeko moto nyonso na position nyonso oyo aza congolais asala mosala na ye ekozala malamu totanga na lombango penza passage oyo na mokanda Jacques na ngala tango na lingala mais naza na bible ya lingala te na bosani yango na ndako. Et tout en cas dans le côté français, c'est pas un problème, mais na linga penza na lingala ezala malamu kitoko. Na Jacques totangi na Jacques chapitre wayambo donc Jacques 1 na verset tobane na verset 12. Balobi na biso boy mbangu ndeko na ngai. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Na 13 balobi na biso que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. To limbola mbang partout wana. Donc balobi na biso na 12 déjà balobi na biso babi esengo na moto oyo aza ko supporter tentation ndeko na ngai. Tango oza ko supporter tentation eza malamu pote ezali koyeba ko kembisa yo koloba te ke nzambe moto azosala ke non soki oza tenté koloba te ke non nzambe moto asali ke non te. Nzambe abi akenda ku da position te pete alinga pete ko tenter mutu mais soki tentation yelio afungola kanzela oye sengeli pote obima na tentation wana moto azali tenté ezali moto yo azali plus na makanisi ya mabe aza ko convoiter eloko moko ya malamu te yango moni ozalaka tenté puisque ngai eloko wana fana zongo kaka eloko wana kitoko okomona ke non oza tenté pe okoyi na kati na libulu ya monguna puisque azotia bitambo na ye partout po te bala na nzambe basila koyeba kokwea na ndenge esengeli yango nzambe abendi biso matoi ya bi tozala lekenge soki tolendisi tokozwa couronne na biso oyo esengeli na kosala malamu na koyeba kolendisama ndeko na ngai tokozwa oyo esili kozwa la couronne na biso na mokolo oyo esengeli na suka ntango bakosambisa bato biso na bolamu tozosala nzambe akosunga biso. Alors passage penza ezalaki motuya
wana na pesi yango kaka mpona kotalisaka ya solo na démarche tozoke nango toyebake tokozala tenté bien aimé tokozala vraiment tenté puisque eza lokola tobandi na touti batadi faut tozonga Kinshasa donc bapesi biso makambo ba 300 personnes wana fo balongwa matadi po baya siko na Kinshasa po bainstalle makambo nyonso donc na kati na nzela wana na kati na démarche wana na voyage bakosala eza kopesa ke monguna atietie mitambo na kati na mitambo wana ezali mona moto akokoya na kati na ekobo moto akomine malangwa bani yango tukoloba ngo mbang oyo eza lokola introduction ka moke nazosala donc voilà parti ni na kotanga lisusu mbang pote epesa biso mwa ide na makambo oyo na kolobela sikoyo bon voilà totika na ndengo wana comme ça tu vas avancer. Tu avancer na oyo idée. Donc idée eza nini? Tu lobi nzamba lobi ke ce que tu as tenté, eza des fois bisomoko parce que ye jamais osala ke a tenté banana jamais. Donc biso ba oyo ba 300 guerriers wana ba pomba oyo nzamba atena nzela poto libérer mboka na biso Congo esengeli to ba kotambola na ba norme oyo esengeli. To za la bateau yo to za l'exemplaire, bateau baza responsable, bateau yo tokosala musala po na biso moko te mais tozosala musala po na mboka tozokanisa mboka tozokanisa futur bakoko na biso bakoya nsima soki biso lelo na kati na bitumba oyo nzambe atelisaki ezali bagere yango eyala kosila mona ezokontinue mais ti suka nango finalité tokozwa elonga ezala pa na biso mais esengeli totambola na banorme oyo esengeli alors na ntina na yango esengeli tozala baoyo tokoyeba kozala bata nyoka te donc c'est à dire que okeboye ochanger okomi soki ndenge nini mission bapesaki yo ate nazwaka ata ndambo problème ya te talaka si na travaille mpe trop boye oyo l'état azozwa oyo me ngai mpe quand même lobita mosusu bakolongola ngai il faut na profiter donc makanisi ozali nango liboso oyo akozwa parti na yo kaka te obandi kobakisa susu mpo nini okomi na makanisi ebele monguna zo koya kokosa yo et pourtant babene ozalaka makasi couronne na yo ezali ndeko na ngai nzamba akopesa biso ba couronne na musala to osala donc lifuta ezali c'est pas pour rien nzamba kosunga koyeba kosala oyo esengeli pona bomoi na biso alors soto zongi na kati na mokanda ya bilombe 7 so juge 7 to monaki ete batu wana bazalaki baponami baselaki makambo oyo esengelaki bapesaki elonga na kati na mboka ya Israel biso pe oyo ndeko na ngai yo mpo oza kolanda ngai oza parmi batu wana oyo esengeli tobunda po te tolonga bitumba oyo eza kati na mboka na biso alors eza na bapoint oyo mabe oyo monguna aza kotia na nzela oyo nalobi ke voyage bakiti na kati na matadi. Juste un exemple, bakiti na matatu ko bango kitata na Équateur bazoya na nini ba okita na Kananga po baya na Kin. Et donc la point nyonso ba okita po ba rejoindre par exemple capitale puisque capitale t'ezali ko la base place oyo puisque so bazu capitale makambo isili nyonso. De biso photo comme na capitale tant de comme capitale to installer makambo nyonso donc tout est bien. Dans un peu ça ba image ka ko lobake mission o tozala yango eza mikakatano ebele. Munguna sa tete ba piège wana eza nini oyo nazo kotangela bino sikoyo na lombango penza totala yango donc ba piège yango eza mingi comportement na biso oyo tozozala na yango oyo peut-être munguna akosala ke ayo ba ko influencer biso totika makambo malamu oyo esengeli pona biso toyeba kosala ya mabe. Alors, nous avons na suite vocation en fait le na Galates 5, le Galates 5 19 à 20. Makamwa mabe o nzamba zo sepela ngoto o monguna aza ko profiter pour aiba ko tsango na nzela. To le baki nini babi ba œuvre to benga ba œuvre ya œuvre de la chair to ba posa ya bon pardon ba posa ya bomoto. Posa ya bomoto sala ke o sala makambo yo ba pesi yango penza te na nzela o salela. Mais o sala ngo pote tellement oza na convoitise ozo lingelo ko wana
ndenge totangi na mokanda Jacques olingi ka eloko wana posa ngo kobi fallait na sala fana zwa nini wana tena sala be mais posa nga na zwa ka eloko wana posa nga na zwa mwasi ya muyande ko wana za mwasi mo kitoko fana zwa kaka posa nga fana so maka voiture wana posa nga suka te fana so manda ko wana pale wana na robeta ka étage mbala moko na mbongo na koyiba wana ozomona. Donc ça sont des convoitises nzamba zo sepela na ngote yango to tanga mbang awa ba œuvre musuni oyo nzambe azo sepela na ngote na Galates 5 19 à 20 eza impudicité yo to bengi kindumba ya malamu te kindumba eza penza malamu te toyo sala ko sambela même puisque ça musala moko ibanda kala kindumba ibanda kala mais nzamba sepela na ngote. Donc s'il y a moyen ko yeba ko réduire ngo ce qui tout ça c'est des fois c'est la pauvreté zo sala ke kindumba makamebele belezala mais na mboka na biso tango to libérer ngo ba biloko nyonso en tout cas et ko kozala mais pas vraiment comme netalelo oyo nazomona soki place moi benga baka comme on azobosala place ba ndumba ba vanda belé comme ba bongisa place ngo na ndenge na bango kocho bimi yomo kaka paka soki paka na bosa ni ko binongo yebi boko ko belanga ko bango. Donc eza blo mo malamu te kindumba eza pa malamu te. Je sais que une partie de la pauvreté, deuxièmement, impureté, bengi makamwa bosoto. Makamwa bosoto ndeko nangai et o sala ke mboka na biso ke ne malamu te. Bosoto ya bosoto. Ozo bona penza ke non, moto oyo ba yebi kaza responsable. Mais makamwa zo sala o ko sepela na ngata mukete. Makamwa zo sala o tala ke mais moto po na o sala boy. Moto makabli na zo sala. Yo kaka liam so na kati ya famille na yo mais ozo ke na osusu na ba ndeko ya mwasi na yo donc ozo batsa makamwa nzoko nzamba zo monango makamoko ya salité bo soto ezalaka malamu te eza biloko ya pa na ba nyama yo moto fo sosola surtout ba pesi yo mission il faut zala makasi ozala parce que tant muto azala mission muto azala programmé donc c'est dire que nzamba sa pesi ba provision kati na yo c'est à toi de voir ce que osala makasi te ba provision na nyo se kosila yango ba provision ba lia ngo ndamu malé c'est dire que oyo ozala ngo oza ko garder ngo oza ko utiliser au moment opportun o utiliser mais ko utiliser monte provision kosila nzamba pesi biso oyo ba carapace neti ko ba ko bunda contre bunguna do bateau ba 300 wana baza bateau bazana ba oto benga ba bazana ba arme du chrétien ndenge batalisi biso na Ephésiens 6:10 ozobona. Donc esemeli tozala ba arme wana pona to ba comparer contre ba oyo nyonso tokolo ba kindumba ba makambo soto tokozala makanisité wana nga mwasi na ngayo après okeno ko baluka susu na bandeko ya mwasi na yo na kulisi obish kolobelo omote tozo vivre ngo ndeko na nzamba zo sepena bloko wana te makambo susu bazoloba te mais sengeli to loba yango po etika kitabu wana te tozo lobela ngo po eza malamu te batu bazosala makambo ya malamu te ya bosoto. C'est écrit dans la Bible yango pe ezo salema faut to éviter ngo tozo pesa makambo ya mabe pe na osala video mususu na lobi tokotala oyo nzambe azosepela nango mbangu tolobi oyo tobengi idolâtrie kosambela banzambe ya bikeko banzambe oyo bakopesa lokumu nzambe banzambe ya binzambi oyo kota ezopesa biso pasi te ndeko na ngai zala fixe tika te molimo santo ayebaka kotalisa oyo epai nini yo kokende kosambela ça fait aussi partie na kati na bitumba oyo tosala yango mpo soki oyoki awa oyo akosi okuna kosi oyo basu te okansane bazoloba te monguna l'esprit mauvais alobelaka pe mutu aopesa pe bandoto aosala pe boye okansi ke non c'est Dieu qui parle mais c'est pas Dieu. Vous avez zala concentré molimo santo akotalisa nini esengeli osala place nini okisengeli ke nosambela. Alléluia. Donc il y a encore un autre point tobengi magie donc sorcellerie kindoki ekomi kopesa na bana mike ebandi da mona moke ya bateti na kati na bloka mike yango bandeko na ngai foto kebaka mwana ko ne lia pa te yebisaka mwana ko liaka pa mpamba te partout
Et puis yo mama papa attends oza ko bondela bana na yo nzambe batela bana na ngai pa basili ko era yo nde oza na bango tango nyos po nga na ko sala preuve ya ubiquité te c'est-à-dire que oza la partout te nzambe ne mutazali omniscient aza partout ayebaka donc moni mo centre okenda ko tamola na bana na mais chaque fois tcha bana no na ba bondeli c'est très important. C'est très important. Bana, tchaka bana bonde comme ça, place baza ko kende, ata ba lielo ko moko boy, mais yo lokolo bonde la ki nzamba ko effacer. O ici ko zala ki ndoki bache bango. Mais tant zo bonde la te, be fait et comme un positif hein. O ba sali po yo bonde la na hote et ça passe. Ozo bon, mais ko pek sape bana, ba sila ko lia bipai na bipai. Betaka pa sete so apesi loko kolia te ata o mama nani mtapesa nga tata mwasi nani o mama leki o camarade na yo ya yolo non balia te situation eza malamu te alors kindoki wana soka koli nango akubi na yango des fois po elongwa eziko baka passe ozomona il faut ça mutu moko ami pesa po soko asa zui carapace wana lati yango balati biloko ya mabe ya mulili aomona ke no monde yango ya mulili eza malamu ke atikala nega akuna. Mais on en parlera peut-être après sur si jeune nyonso bakindoki nyonso tout comment ko ça la pote ezala susu na bana na bisote to na biso moko boite. Alléluia. Donc kindoki tolbi ko inana ndeko na ngai ko inana toza ko inana trop ko inana pamba na makambo ezanga tina ndeko na yo meza ko inaye. Oza ezala mutu mususu mona vandi otali karabe na sepela nani te o sepela nani te po nini na ebité ma baisanga kaka donc ozomona eloko moko eza banga nzambe te eza biloko mo fotele mena kango ndeko mboka na biso Congo esengeli te toyinana esengeli tozala na kati na bolingo oyo tokolobela ba fruits 9 fruits ya Saint-Esprit moko nango eza l'amour bolingo ozomona oyo eza ba fruits ya mabe oyo nzambe azosepela nango te koyinana ndeko no pourquoi toboyi koyinana koswana oyo tobengi le querelle donc koswana kapamba likambo eza na ntina te likambo nyonso bazwaka solution ndeko na ngai quand il y a un problème balabaka tochamaka bale ndembo na se tovandi tosololi likambo moni bien te yebisa papa yebisa mama na yo sala rapport na yo bien que notala nani nalobi ne bo mais na comprendre te azolukila nga problème yebi te aswanisi nga mpenza boye mosu omona koswanisa ndeko bie yaya na yo bando oswanisa ye libanda o sasi po nini yo muto soki parana ye yo muto sala bo yo muto edaka ye ndeko na ngai yaya za yaya le respect ekotika la kaka ningo wana yo soko respectaka batu te o ngala loba kaka ngala loba non eza bambuma mabe il faut tika yango ndeko na ngai c'est pas bien nzamba azo sepela nango te mutu aswanaka pampamba babi mutu aswanaka pampamba akolisaka eloko te asalaka eloko te malamu batu bamona po so vai na ye azalaka moyen te batu bakozalazala na yo te ndeko na ngai. Alléluia. Donc zuwa encore voilà tobengaki en viston oza na zuwa no tobengi jalousie na likambo moko ezanga tina likambo moko ezanga mutu na makolo ndeko na ngai tokeba na jalousie ememaka na kufa mutu osaka ja jaloux akokuma mutu moko kanda mona elongi vimba esilika batre ekangama baride banosala yo mpo nini oza kanda chaque fois totika kanda totika kanda tosiki pardon zuwa nango loba zuwa oyo tosiki kozala yango na likambo moko zela mpe tour na yo lelo bapesi moninga sepela moninga azwi mobali sepela moninga balindiki tolobaka sepela kotika bazuwa pampamba ye akanisi nini tete boy non yo mpo kozwa part na yo mokili na biso wana mboka na biso na loba Congo esengeli tozala bato ya zuwa te tesengeli tolingana tozala na bomoko ndeko na ngai moninga azwi tosepeli oyo asalisi likambo soki eza malamu osepeli soki eza malamu te topesi conseil ke oyo eza malamu te. Alléluia. Donc animosité toza nango bakanda kanda c'est-à-dire que mutu mususu ebinga soki nakangi kanda penza nakangi kanda namona mutu mutu akoyeba kolobalanga te kanda eza malamu te surtout couple na yo beta sete couple yo mwasi mobali bozwani problème na ndeko na mwasi to na mobali na yo boluka bo arranger Bible lobi na biso te soki ozwi problème na ndeko na yo sala te o arrange yango avant te ya solo ke nolala
po butu wana ezalaka mebele l'ennemi viendra akoki kokotisa makambo ya mabe na kati yo moto oza na mission kitoko mpona Congo bakokotisa makambo ya mabe tala liakanisi nini abandi koefere invente makambo oyebi ke tala mwasi yango atrompa yo kutwa asala yo boyeboye mobali wana oyebi te camarade na oyaka wana kasi babaluka na ye donc makanisi ya mabe akokotisa yo kanda wana susu donc oti bandokanisa se na yo ndenge ayalaki oyo eyaki eloko moko moke koki koarrange alors na makambo monguna ya kotia na mutu ebebisi yo susu moral parce que l'ennemi comment il fait abani ko faire comprendre que no tala likambo tala ozoyeba te jour wana mone ndenge likaki te otie ekate tala akoyebisa puisque il y a le moi intérieur le mauvais puisque dans nous on a deux mois ba mwana nazoloba ngai kikati kingai oya mulimo santu azoloba pena esprit ya mabe azoloba na yo esprit mabe azora de fois place puisque ce qu'on étouffé Saint-Esprit alors Saint-Esprit azelaka yo se manifester puis il y a matière ba noko pesa yo ko tambola yo ndengeze ce qui ont étouffé alors l'autre esprit à mabe azwara l'ego azwara place abani ko yebisa makambo oyo esengelité toko parler yango mbala sima na makambo susu donc tout le bakake soko zu problème na ozala kanda sala tu olongola kanda wana voke de golala eza malamu parce que bible lobi na biso ndingo wana luka o arranger na ndeko avant o makambo ebeba kotia na tembe kotia na tembe lisusu bozotia tembe to betani gazon tokotala soki ngai te tokotala ma kamata ma ndeko na ngai eza malamu te obetani gazon makambo yo lobi ekelanda yo puisque obeti yango pa munguna pa yoki yo soki ngai te tokotala loba ngai te ngai na yo tokotala moko na biso akolala munguna pas comprendre que boye abanduko ba kopi ko tungsolo baka yende ka lo ba betena gazon ko ba pe bazala ki on a bien eza pona kinga ninde ba betena gazon ndiko na ngai eza malamu te ko tia na tembe soko moni kilika mono ko kanote laisse tomber tika muswa sala na ye non vas-y mon frère vas-y ma sœur nzamba zolokumu en tout cas appelle so ba chance ñu se single parce que c'est ton temps sala ton na yo voilà to meka ko lo ba nengwana kumisa ndeko kumisa nzambe na oyo nzamba sali kati na ye puisque zatonaye alléluia kokabwana tozomona makambo yango kokabwana toza na kati nyonso wana tozosala effort comment nini kosala kokabwana bafamille ezokabwana partout bien aimé surtout na poto bakambo eza kopesa pasi c'est dû na makambo ebele on en parlera kokabwana mais toza contre kokabwana wana puisque ndeko moko nazolinga vidéo melate donc makambleze belé oh Seigneur sungangai alléluia 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 ndeko moko na pesa exemple mama okabwana ndeko moko azaki na poto avandi na poto alors tellement ba problème na famille akaboni na famille mais yesu a du famille be ko mususu a du tolo bato ba mindele akoma vana na mindele mais ba mindele wana tangu ya beli tangu ya abani ko bela bamindele bakomi ko poussa na pembeni bakomi ko éloigner ko s'éloigner alors tango aye ko kufa bakomi lo ba ndeko na bino en hôpital kuna bozotala ete ndeko na biso oui ndeko na bino congolais oui azaye kuna hôpital nzoka nde asakufi il y a 2-3 jours tango bazo panza sango wana do bango bayebana mboko nta ndeko na bino te ndeko na atikaki milieu ya ba congolais ozomona ti aye ko kufa ba congolais le bayaki kozwa secours wana koyeba kosala makambo nyonso mais bango babendanaki na bango pour dire que oyo yo ndeko congolais akozala na yo ndeko na yo akozala na yo bien aimé donc faut tosala vraiment attention na makambo wana donc moyena kota pena mbosino te mpona nazo gagner temps alors koboyana donc tobenga base kosala nti na sens que olingi to bato parler mingi sur ba secte donc ba mangomba ebele na mboka na biso combien d'églises ba secte za kuna ozomona est-ce que yango nyonso zolo ba makama malamu na kati na ngomona ba bilo mususu sorcellerie makama malamu ezate ndeko na yango beta sete ndeko na keba na place yozo kokotaka bangamba ba secte aussi le kozala est-ce que za loge te eza nite parce que yeba net ba loge wana ba sengaka lelo passe zuyo na tangi mokanda ya Jacques wana tozala mutu aza makasi heureux l'homme oyo aza tango nyonso makasi aza kolendisa mapote lobi lifuta ezali mais yo okoti na ba secte parce que sisi classe musala ezate ba ko tenter na likambo ngoba okoti na kati na ba loge wana
ndeko na ngai ba ko futa eza makama makila kuna basakana raté avant tika mondo au futa et tu peut-être ba ko 5 ans 10 ans et au quelque part ba no travailler ba tu vas tout payer. Pourquoi pour landa liloba Christ et sungayo ozano libre là na kimia po ya pesa ka kimia. Donc tous à la mayele set nini oyo yoza ko sambela wana ke bana secte wana bima molimo santa solution ke za malamu te po okofuta munguna apesa abotola aropesa na gauche abotoli na droite futo yeba ngoto zo kola to yeba il y a rien pour rien avec lui aropesa pamba te. Alléluia. Kozala motema likunya oza motema likunya na moto ozo sepana moto te a moto est vraiment te te ngaya kanda kaka pamba kanda boye ka d'un coup ozo sepana moto wana te eza malamu te ekopesa yo ba retard na vie et pas yo sala likambo te moza na kanda ba benyo no ke no sala ya compagnie na ye rien ok na ngate di ba bisiko no compagnie to ke ne sala vite ke za cousin nani rien dit tant mon nga kuna oya chacha grodo na ye ndeko na ngayo tu n'as rien pour l'instant kende ça là quelque chose mongo kozwa luka pe yo pour bandata compagnie non mais pour l'instant comme tu n'as rien kende sala musala ozwa quelque chose pour avancement mboka na biso hein tu peux ça qu'il c'est wana moto asala ka rien tu on sala rien ba ko boto lona oyo zala yango ba ko pesa na oyo zala yango c'est comme ça la Bible nous le dit hein? Mukonza ta kendaki voyage amoni que yo wana asala ke loko mokote bazwa ki nini babotola ki yango non puisque na completa ki nini ngote normalement mukonza sepela ki te azwa ki abotola ki wazala ngo apesi na ba oyo basala ki misala malamu ba oyo ba fructifia ki mbongo wana oyo mukonza pesa ki bango po batika koluka tango ya kendai voyage c'est comme ça donc yo tango zano na kanda oza motema likunya motema likundu ndenge ton lobaka et quoi avancer na rien et ba no vimba mais aux autres qui la péka lancer ba toza ko avancer puisque ndenge lobaka celui qui n'avance pas recule oza ko reculer par rapport à qui boza a na ligne moko alors yo ndeko aza pusana yo siko ozo pusana te donc par rapport ya mutu wana tellement ozo pusana te ya pusana yo pusana te donc par rapport ya yo reculer bien ko bouger te ya zali aboza isika moko mais ya zo ko avancer yo boyino ko sala yo zaka na kanda kaka likunya ngai rien mais par rapport à la personne là lui comme il avance un peu azo progresser lobi na voiture moko lobi a juste deuxième voiture à taxi na ye ta misi na deuxième taxi abadu ko investir nango abano pour ça mais yo loko lingi ko sala te zaka motema likunya ya kanisa nini par rapport ya ye au reculer donc voilà c'est pourquoi on dit celui qui n'avance pas recule ozomona donc il faut te lukato pour ça na bien aimé pour ça na soko kokate hôtel si mundeko position na yo omeko senga conseil ba ko pesa yo conseil qu'est-ce qu'il faut faire to comme na niveau na ndeko na ngai maturité spirituelle nzamba zo bongisa oyo na mission ba pesi biso ceux qui to avancer na yango bien il y aura cette maturité spirituelle d'abord makambo pona ekokisama na kati na moi ya buti d'abord yango ndete bundaka na yango ceux qui to zui o kati na ndenge to lala kawana c'est ça dans la spiritualité oyo nde yaka après wana nde tokomona ngo sikoyo komi nango tokomona ngo physique tomona ngo palpable eloko yo kanisaki banzamba abongisi po etambola na biso za malamu abongisi biso likambo yango tokozwa oyo esengeli na tongo nango tomoni Nzambe asungi na komi na mwa quelque chose na komi na na bali na boti na zwi mwa kara te na bano ndimela penza Nzambe liboso na no ndimela bote en tout cas Nzambe asungi foi na ngai telemi voilà ce sont des points oyo biso bana na Nzambe sengi tozala na yango alléluia donc na sisa na deuxième point oyo kolangwa masanga alléluia kolangwa masanga ndeko na ngai ba gene ba oyo soki nina omona wana tala mutu ameli mona atika azotikalaka eza malamu te bino bandeko toza pembeni tosungaka ba famille na biso baleki na biso toyebi ke ba situation eza pa ya malamu te mais rien n'empêche tobeka ko sala makasi quand même ko ba éviter pe ko mela ba biloko misusu wana eza malamu te ko mela wana déjà
et que pesa yo et que tino na makamu susu et que tino okoma mobulu ba no yiba likamo sengo yo mona na yiba ke limisanga papa poni nozaki sous les effets ba kinote po moto aza sukuiti ayeba makamu belete ba ko sala makamu belé na kati na kuiti oyeba note ba ko beta yo ba ko koselo makamu ba ko sala makamu belé a saliti ya mabe oyeba te et puis na ko sala moto apembele obo milai nai yazane makasi yo kokite mwana asali yo makambo esengeli donc faut vraiment ozala makasi makambo na yebiki situation za mboka eza bente yango tozobunda pour te situation eko malamu et puis on verra et puis le kosa kolia et kolia awa oui on peut parler dans le sens dans le terme spirituel que le koso soki par exemple toza ko embraser ba makambe belé ozuawa par exemple ba religion tozoloba oka onazalaka ndumba molimo oui ndumba molimo c'est bien mais des fois ils arape malamu te po ozoyoka partout pe ekopesa yo penza makambo malamu te donc luka ozwa eloko esengeli soit soki ozokende wana ozosala symbiose malamu ozozwa ya mabe ozotika ozomona mais il faut vraiment faire attention puisque soki oza makasi te okende na makamoko ya malamu te alors lokoso ya kolia na ndenge ya boye ya biso ya physique toseli ke balobi glutonerie eza malamu te kolia bilia eza pe malamu te puis ça crée des maladies aussi po mutango ozolia mingi pe epesaka passe et ça c'est un péché muto soko lie trop mono vandika o sa solo mote comment tinda bato zolana nini wana ko na max zolana okomi ko déranger bato okomi ko nini okomi na poids on a vécu ça moi mutali aller à tondi et muso avant place na falaki obima na yo il y a un programme peut-être rendez-vous au bout c'est un rendez-vous on a okomi ko lala olai na 13 heures passées la fin qui ne pas nini au lieu trop rendez-vous au bossani rendez-vous très important oyo sunga libota na yo oyo ko sunga Congo au bossani nini ko lia tellement trop vimbi et puis ko pesa maladie ozomona vimbi ça obésité donc ça na ba point moko ya mabe yango bazoko pekisa ngo ndeko na ngai to ba ko lia na limite place osuki ozomona place osuki na betaka moi lisolo rapidement pour te clôturer awa ngana kendaki toyaki na Angola na banai na nga kolamba wana na cadre ya kuluka kaka na lambi papa na tiki madesu kuna fa système ko pomper banina ya gaz wana o pomper benga be aloko ezaboye na rapita kotala na noko na betika tupo noko azaka pembeni na kita noko na kuti noko pe na bana to sepeli wana to vandi to sololi wawa mablo ngapa na olamba madesu ye palamba yango mais ce comme déjà prêt to li sugo tema posa nzala yaki na ngai na tse biloko pe na tonisi loso madesu na soki likaibo zayo na matisi yango pe wana glutonerie ko lia mingi papa na tango to bandoli wana papa na yebike kuna ba 2 heures de temps na rozonga na kitanga ba desu na bia bon oncle ngapi na zolamba bien bon ça va te solo esenge to solo là mais après tango na lié na tiki ndambo ndeko na ngai na lié na lela tiki ba loso na ba desu quand même belé donc bala mo na yoka ndenge na tondi na siko ngapi bon pardon oncle biso ko boken bien abazoken c'est bien ok abio bongo biloko tiki ngabi na komika ngabi ngam na tshela kyo ngabi te no oncle yo mto tshela ngata bon na kanse ngam na tshela kyo donc bana moko ndeko na nga leso moko la zwaki atuni ngai ngam na tshela kyo ngabi te oncle ngandem na tshaki bon na kanse ngandem na tshela kyo tala masese ndeko na ngai tozwaka ba masese ntango azoloba na yo ovande oyo ki po comprendre bangalo banga parla ba yebi ke non donc fallait oyo moko tya na quantité esengelaki mais pourquoi tu ebele siko ojo otiki yango siko wana nani akolia yango baso mpe balinga mpe kolia te biloko moto atiki eza gaspillage na bamboka terrain na bangola moto bato bazokoluka donc voilà wadaki entre parenthèses donc na suksi wana ezalaki bapoint mabe totange na Galate Galate 5, 19 à 20, point mabe oyo, biso bana nzambe, bana Congo, po na kati na bitumba na biso tozana yango, tolongola biloko nyonso po elonga ezala na biso.
tolobi ki solo convoitise eza malamu te ke muto aza oyo aza tenté nzambe ayabi ke non nzambe atikaka mutu te azala tenté wana totangi na mokanda Jacques soki totamboli malamu toza na couronne na biso donc bitumba otango tokozala yango soki tolongi nzambe akobongisa toza bato moko tokosala bainvention tokosolola yango nzambe atya capacité epai ya bato tokosala baavion na biso tokoyeba koexploite baminere na biso moko tozala mayele ndeko na ngai alleluya na suki wana tika te kimia na Yesu ezala bino toza na série ya émission oyo tokosala po te toyeba kotambola elongo na projet tosili kozala yango nzambe apesi ya Gédéon na le 300 guerrier bapomba mpona kolibere mboka na biso Congo yo esi koyeba kozwa oyo video pesa yango mpe andeko partage ndeko na ngai eza masolo ya polémique te eza masolo oyo ya kitoko oyo eza kopesa mboka na biso avancement alleluya na suki wana kimia na Yesu ezala epai bino bosili kovanda amen.